Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission. Les Abakuki oye, les Adassa chou de mon cœur oye. Lelo toye na affaire ya Linda Coach. Linda oyo azalaki fille aînée ya Sila Bisalo. Lelo aza sutu na bisote akoma kote oyo ye asala choix. Nangina on a loba na basenzi nyonso o bosala kapa Belleville. A des fois bozala na soni. A des fois bo arretaka. Bozo se rappeler tango Linda ana zaki na SB. Ezaki bino te bobanda ko yo fungula bambanga na bino bozo finga Linda à tout moment. Bo kende bo créer ba faux compte bozo koma ba biloko ebele bozo finga ba libomone bozo finga makambo ebele. Bino bosala park mams na Linda lelo bazala susute eza bino nazo ka moyen ndenge ni na otimbela ba je na bino te na yo kine émission olobi ke batu baloba batu basala ke yona Sila bokabwana soko zalaka mwana mayele to olingaka mama na to bandaki o respecter musala oyo bandaki osala na kati ya SB tango moni deuxième film bazo bengo te troisième film bazo bengo te mwana mayele asala ni okoluka oyeba po ani babenga kote me yo benga te loko te ovando zozela Sila ya ko benga yo balobaka esika mikolo mukolo na leki na mwana bazosoana bapesa aka mukolo raison tango mona ki absence ya bapel ya Sila falo bengai comment ça fait-il que yo yebi que oza na ona problème na mutute o bando vanda ozela ya benga kai alors tango zosala ba émission na yo na moni eloko o Linda afingi Sila te Linda fingi Sila te alobi mabe moko te o soki ya ndenge nini ngana ko ya na banda ko finga na banda ko loba non tozalaka juste o eza fin de l'année to ya ko sala musala na honnêteté mais loko ngana ko pesa o na koki ko loba na yoki bapel na bino eloko ngana koki o loba Linda zala na maîtrise de soi loko loke yo sali chemin na yo mama adieu kende malamu na chemin na yo mais tikaka ke éviter kombo mams soki pe bakotono ba question ko loba ngana oloba na ngate to sauter question o po eloko babanda ko salo ezakaka babimisa yo eloko moko amabe loko lozozela ke tellement belle fiaza oyoka ki azala galele ozozela draguer yo mama kobi tungisa marte yo poko koma ako draguer na yo mais éviter nakoya na mbango mingi te mais éviter kombo mams pe luka oyeba soki ozalaki mwana malamu olinga ko benga yaya mama ndenge nini ozobenga nga so na bafilme te mama mpona nini obwakisinga mwana azala abongo okoloba te ke ona lembi kosenga bapardon mais bapardon wana mosusu ntango osengaka yango ezalaka ndeni bongo soki osengaka pardon ingaka esaloni komikitiseleki nyonso orgueil ememaka motu nulle part alors sala chemin na yo bosala makambo na bino déjà toyebi ke click wana ezalaki déjà banda kala donc bosala makambo na bino tosengi na babakuku nyonso de partout ba o balingaka Sila Bisalo botala filme na biso Mama Monique message ya babakuku batindelaki ngai Adassa yebisa Sila po ani nazotia ba épisode lelo atie te eleki 2 jours atie eleki jour moko atie yaya donc ba makambo ezozalaka ebele o eza pe ba Noël peut-être ba perturbation na niveau ya technique to toyebi te mais rapport na biso to kolela na bino ezokoma po mamsatala ka biso azoyoka ke boza na posa atiaka filme tout le jour ba épisode asike ezalaka tout le jour batu misu balobi mama Adassa yango wana père moko ezolembisa biso te bolemba te bo continuer kotala abakuku toujours bolimbisanga mpona makelela mwana abakuku toujours fidèle au poste nasengi mpe na ba o basepela na mosala ya Adassa Temo TV bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo s'abonner massivement na lingaka bino joyeux Noël à tous les Abakouk et à toutes les Adassassou. Merci. À ne pas rater 2025 événement à Manco International le 8 mars, soirée du coup à la carte à Belgique. Vous pouvez partager bonne humeur avec SB, la maman des Abakouk. Alors la maman à lobby, Tobenga na partout, Babakouk nyon soya monde entier. Babakouk il y a Belgique, Babakouk il y a France, Babakouk il y a Hollande, Babakouk il y a Suisse. Il y a Allemagne, il y a Finlande, il y a Suède, il y a Norvège. Partout, si vous allez au Benga, l'événement, vous allez moko le 8 mars. Na soirée du coup, na kati, il y a Bruxelles. Ngamoko na bini, na yaki pour finaliser ma caméra. Na maman béni pour tout.
salle ok, ma contrat nyonso ok, ma camion ezali ok. Donc événement ezali penza to partager bonne humeur le 8 mars. Hâtez-vous, vous réservez déjà votre table na bino. VIP ezali na 50 € et monsieur ezali na 35 €. Avec maman Penny Antonio la main d'or. Olia, bokomela, ba vin, bokozala, nyonso bokomona ba bonbon na bino, bokomona ba biscuit na bino, bokomona manager ya SV, bokomona équipe ya SV dans l'ombre au grand complet. Donc événement ezali le 8 mars. Ange Ekula ça sombi de réserver déjà table na yo aux Zélanine. Abakou certifié aux Zélanine. Événement ezali moko le 8 mars. Boya bo vivre mams na ba bonbon à live. Bo simba biso, to simba bino, to partager bonne humeur biso to zana pour nous transmettre joie.